Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Ba petit la fali ba faire na ba petit moko oh lelo balinga pas sik même fallait nga succès fali comme président otier allez qui nga kutu na succès je m'en fous de qui président fali allez nga succès allez qui fallait succès pas na sala yi ngam allez nga succès Koffi Olomide Venzoro yo mambo kaka lelo so fali bakanelo abeti ngana ko beta fali beta ngana ko beta mo na beti ya beta nga mamno so mai Tika bwe ko beta fali ngamo na beti ba ta famelu kanga beta ngana ngapana ngopana ako beta nga vraiment so za mobali tango bunela kisinjora ozo posonga na zali yeba ko bwaka loboko so baki mabe na bo na jido ngana sana songo na buki na kangengo na buki loboko mono sana bwaka loboko pona ko buka yo kaluka jema ba petit fali pe ba petit comme fali poupa te président fali pas président qui même il y a président na hôtel pas président un petit comme Fali Poupa, à présent la yote, à présent nani, un Fali Poupa, un loco bibisi na quartier la tête, ça gagne loco te, pas côté la vie na Koffi Olomide, à que ne côté là, Zibem Piara ba wera son. Tout ça doit être dans ma cambo nonté. Basa ko fi na vie na Koffi Olomide, il fallait ça la kaya, à que pas anniversaire à moi na Jibe, t'as Fali, t'es loco Fali. Et nous on confie nous comme nous tout comme c'est Fali. Pour abouner pour la vie na Koffi Olomide après ça allez azo que et pas ici même bien allez andi marabasara mtakima mtu pamba te so moni pe fali azo ki ma vie boise ke azota ba fali ba longa kula comme ça Koffi de kanga bomanani Koffi bomane papa na mama ne bazali biso moninga na yiba bakale so Koffi na lata ngai kisinjora ya lata bakale so Koffi Olomide na yiba ngonga sero na banona chuchu banona set ata mo te blo ko kandeni na sikudu sikona komi mwa munene banona set asiki mo tai azokota ba George Amani mo ngana ba beto yiba bakale so ya ko fasa mika abomanen voilà to dimine un peu o dimine ni to yiba bakale so sa ni to yiba bakale so Koffi est-ce que Koffi sa ndoki ba fali le comme ça Koffi ndoki Koffi abomanan bisutu to ba succès akanga 609 ye fali sa bien so via comme fali to dîner fait pas fali pecho fali to dîner le ba so to sala kyote o côté la jibe ni yamala so na kule fana ko beta na yo côté la papa na Koffi na mo ya na sala yo na bimisa yo kasi fali yo ko lo kamera la jibe yo si jiba ko linga yo fali oh ça va pédé ko si jiba ko linga ça va pédé na ko linga motema ya kacha ki pédé ko tuté fali pédé te pédé te to ngona na critère pédé ala pédé te na ko linga ya motema yo kasi si ba ko linga ko le ka Koffi Olomide na yo pela zona nzela ko beta mana fali si ba bona fali c'est moi ngam na sa fa na bimisa ye fali ko to ngam na sala ye la bimisa ye ko fait créer na la bimisa ye la fula ye bo fela nga succès na be yo ila o ba ke o fula fali o fula ni parce que na fula yango abisa disque na ye azaki loko te ina pexa so banga na ko lungwa aye pa FBI qui sinjora par fulanga Mike pour na bossa na kati fala zaki loko te na musique wa saka droit chemin na bimisa la fula yo yebi na ba kinya sa marketing ba market tout na kota ba zandu na sala na kena ba matete na kenda ti ba biti ngobila na sa marketing we sala ma zaki musala na yo na bimisa do so pe marketing zaki bete na lala azako cha mutema nanga kwa azana manager ka makasi mta marketing ka makasi c'est du petit fali to sala ina Koffi Olomide akoma mutajibe o kata soni te yo ka be soni tayo yo ka be soni yo za na ko Paris no beto na Château Rouge yo fali ta Château Rouge on beta o mais Luka yenda koneza ndeni nga na Château Rouge na ko Luka pasa fuite la gana ko awo ko pasa fuite la gana on pasa fuite la gana o moni fali pasa fuite la gana na kota maka pa station na so na Luka na aba mettre ndako ba wela ba ko beta nga mabe mais na kata Paris ba combattre ba côté la ngata no beta ai
Tonto baki obundayo monote na combattant. Omoni ba combattant ba kotelanga. Balinganga mingi. Ba kotelanga mais nanga ta pala fali so na kendele wana ala mettre moi ba vimba na. Pour mettre moi na ko bete détruire no kokate. On se comprend. Pour moi ko ko ba azo luka lokoso pe na dika ka pa. O kapna ko moko ko na faux pas. Azo pe na eloko ase. Omoni kecho. E bete kana se a. Tui. On a bombé mutu. Aka site, ko moi détruire no kokate. Moi détruire no kokate. Fallait que vous mettez la château rouge. On a fait la château rouge. Souvent, moni fallait la château rouge. Ok, fin un grand prêtre, le quoi, confier le midi, à Salanga qui s'est dit, prêtresse, administrateur, le quoi, fallait pour pas. Le quoi, bah, non, bah, Gibson, Boutoukondolo. À Salanga, mais belle musique congolaise, on s'y mettait à coup pour Salanga. Niveau Bogi, ça finit, Kofi Olomide. Imbécile comme Bogi, faux musicien. À ça, il faut album. N'a patron à SIB, qu'on fait l'équipe de la musique. Kofi Olomide na azalito ayoka ba Michael Jackson na solo kati ba RDC. À l'équipe patron na ye Bogisi na musique. Pour na Kofi na sibe no busoka na musique. Sibe musique ya kala ba takena so concert sibe te pona nzeba sikezate. Ah bon? Ah bon? Bon à quoi c'est biso? Donc voilà. À quoi c'est biso? Ateki wapi? Wapi me pola. Afi na confirm ne tali ki patron jibe na musique. Ateki wapi? Parce que ça vous hein? Donc la qui vous ateki wapi? Là on va y a ateki ba c'est. La bokani. La blague tsa wapi? Ateki wapi? Les autres ateki wapi? Mbasi no bete. Ah bon? No bete. Porque se não meter, eu confio me dete. Até a pirate c'est ça. Até a pirate c'est ça. Até a pirate c'est ça. Até o dete. Até que c'est la voix. Andoki. Ani ka tira para ko testido jeudi. Até que wapi. Porque ça até que wapi. Mais pirate, même disque pirate. Et ça qui est. OK. Hein? Ça va la mater. Até ça na confio me. Inzo za calme. Za calme. Zala. Boki cité. Namboa kofi le keno yemba. Namboa kofi le keno yemba. Mba imbarata. Namboa kofi. Voilà, donc Allô? Salut. Es-tu déjà à la maison? Oui, je suis à la maison. Maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya Goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage Nabiso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre où ezali ya pamba où ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre où ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Appartement, chambre, salon, cuisine. Moni kuna toza na basali, toza na banduni, toza na nyonso tout. Congélateur. Réchaud. Cuisine sur l'eau, appartement, chambre, salon, cuisine, cuisine, la dessous,
yango oyo cuisine eza na espace ya monene, toza na congélateur, toza na frigo, toza na micro-ondes, toza na cafetière, toza na nyonso. Donc eloko nyonso ezalaka na kati ya cuisine eza awa. Oui, appartement, chambre, salon, cuisine. Appartement, chambre, salon, cuisine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.